mamani saka elingo ya tango basali bango réunion bazwi plan ya cité wana ya Gilead babikoma bakoatakele bango premier tour bakei saku Benjamin libota encore bazaki mayele mingi mais bazaki makasi penza te mais mayele awa sagesse na force elingi kojouer bamataki na ngomba batiki bana Israël nyonso bakota na tous les 10 tribus nyonso wana à part Joseph parce que Joseph ye azwaki mabele te mais kaka bana na ye donc tous les 10 wana à part Joseph na bana na ye bakotaki na kati ya bituma na kati ya vale baona likolo babayema mabanga papa jour wana bible elobi ke bamile ya bato bakufaki babenjamin basali nini balongaki bitumba wana bazali nango bato mike mais basali nini balongi bitumba bayimba petu yoko parce que benjamin mona nsuka mais petu azwili force oyo wapi pa gane biso batata na bango bakulutu bakeli lisusu réunion bandeko botanga makambo na bible ezali kotia yango mpona bandeko oyo juske bazwami possibilité ya kotanga bible te eza na mokanda ya juge banda kaka tokomi sikoyo na bachapitre 18 19 20 21 mpo tosilisa saga na israel réunion basalaki babi makambo kopolawa eza te lelo toza kozonga lisusu deuxième tour mama ani eba na twala bakeli lisusu badouble kutu force Côté bakendaki baleki Benjamin Saku a pilé lisusu les 10 grands frères. A gagné lisusu. Ba gagné ba mutu nde moka somo kutu lisusu. Ba iboya lisusu. Bazongi basali dernier ne ba bikeke que soit les kasiko to kosala plan mususu. Ba mususu mukela ya batu. Boke ne kosala tika bozo bundisa bango. Loka ba nya kozala bangomba tout ça. Ba tia ka ville na bango. Bino botika ville na bango wana libre. Bango taba na ngambi tumbe bandi. Mwandaba mukea bato bokende baba na kotumba ba ville na bango satamba kolinga bazonga baya ko défendre basi na bana batika kina cité biso ko sani to kare bango les places ba Benjamin ndenge ba mesana plan de guerre on a na premier tour même plan ba ganaki na deuxième tour même plan ba ganaki na troisième tour bana Israël dit ba changer nini plan Bible le mete ba Benjamin ta ba zonga ki ba eta kota la ville na mweza kosika ba nana wa tumbi ville na biso boy Uzonga wazakozoka bakare bango de place wana ba Benjamin bazali na opeza mingi te libota Benjamin donc balukele bango balukela bango ma Bible le bete jour wana ba Benjamin ba pilaka bango et au point où na ville na bango batumbi yango basi na bango presque ba bomi bango mibali a presque moins 1000 batuka ba resela ko kima et ba kima ki wapi na montagne ville nyonso batika yango vide et loko moko etikala ke lisusu te Benjamin place basali nini ba poli balobaki bakolongola nini kombo na bango parmi les 12 nini tribus quelques 1000 batu kaka bakimi wapi na ngomba bitumbe sali nini esili ba Benjamin basali nini basantsaka si bango bazali suko mona na 1000 par mamani kolala pongi te lelo parce que yo eza un programme ya suka na banza bande bayo tango ba yebiete problème moko yaki wana nzambe na lola Ayoki rapport a été les 12 tribus moins 1. Est-ce qu'il y a combien de tribus? 11 kaka. Comment Benjamin Sainini? Elongwe. Nzambe kanda ezuye abi. Hey. Ngana taki 12 tribus, 12 étoiles. Bino moko na kolongola nini? Tribu moko ya Benjamin kati na les 12. Nani ukuluveni nswa? Nani wapesi nini? Permission bolongo la kombo ya nini ya Benjamin kati na 12 nini tribu wana kisiengele mamani toko na kozwa premier repos na biso tanto za kozonga toko ya koyeba kisiengele oyo ndenge siko ngekoma batu na nzambe bali bakota siko na nini na gere wow basi basai nini balongoli bayoki ni nzambe te nani apesi bango permission balongola kombo ya Benjamin na liste ya bana ya nini ya les 12 tribus. Alléluia. Ndeko nanga tika toke na kotala répétition ba ndeko na ba petite sœur nanga na kisantu koma lekela kibana biso koma babandaki musana wana mpasi na place moko ya kobomba makana bazosala répétition motikino babaza komata kaka lelo oyo bakomi ba superstar tika toke na kotala ba ndeko ba petite sœur na biso na kisantu koma baza kosala ba répétition na bango na place kaka ya simple kaka yoka lokito ya répétition. Alléluia. Amen. Zama pambola bino. Yeah.
quartier nyonso na bapeti aningisaki yango mpenza po bayebi ngai trebe so bamoni ya bapapa l'impresario wow ne bayebi ngai papa Jacques baningisaki très bien omoni bango ekutisa makasi n'est-ce pas mama nanga na bawodiwodi nayoki kuna me biso ntango tosalaka bawodiwodi yango ezalaka ndenge bango bapeseli yango te wana nde opesi bango bainstrument koyoka kona bakoningisa ozomona répétition pena oyoki penda halleluya basali pena bien bandeko na bana tosili kozonga na stile na biso ya bamama place ozali kolobela nini lisusu saga en Israël saga na Israël bandeko nanga place okoya komona ete nzambe ya bomoi na lola asiliki mpo ete bana ya Israël basili kolongola kombo moko parmi les 12 mema wa ani na banza oyebisi nkolo savant akufa ayai komona ete aurait de 12 étoiles 12 minzoto 11 kaka eya koyamba ye 11 kaka amonaki moko esalaki nini moko ezalaki te ya oyebisi koko so eyelaki nkolo esabi na bambula oyo na préparé 12 apôtres 12 disciples bongo sikoyo ntango na ngai ekoki ya nkembo na mata nazomona kaka 11 eza koyambanga ayayayayaya moko donc azali ya mwana ya libungi nini nango elekaka na mama anina ntango kolisa découvrir ke aurait de 12 nazomona kaka 11 bona ntango amonaki 11 ka etikalaki wana bo azalaki na problème ayebake nani wana pena azalaki mwana libungi me sikoyo asalaki nini ayebisi bango kele 12 nyonso fo balia nzoto na ye mpe bamela makila na ye comme ça ayeba nani akozala mwana libungi sikoyo ntango alesi bango nyonso apesi bango nzoto na ye apesi bango na makila na ye na nsima kaka bamona kaka juda iscariote ye wana telemi abimi nde ntango wana ayebaki bango nyonso mpe bayebaki juda ye nde moto azalaki mwana libungi Alléluia. Sikoyo kanga na place wana tozali. Jésus Christ 12 apôtres a préparé 12 disciples a préparé. Pourquoi il y a manqué parce que dans l'appel sous 12 étoiles les akuna. 12 tanga bien apocalypse on a qu'est-ce signifie 12. Mais sikoyo awa ayako découvrir ya moka za libungi retard ngai pe lobi lelo jour la suka na mabele oyo. Jésus Christ a été capable de préparer 12e disciple parce que comme j'ai retard. Mais comment il faut qu'on prépare? Oui, combien de temps Jésus va pour préparer les 12 disciples? Si on a un colombo, il faut préparer. Retard. C'est pour vous dire que Satan va s'accananer. Jésus-Christ a tombé là que Judas mais Esaïe qui poaka. Qui poaka, ok poaka. Yango tozomona tina tanga lelo o yango zo continue kati. Satan va s'accananer. Là est très maillé parce qu'ils sont capables de glisser erreur même la place à basantu et puis ba lembakate place nous avons le vérité il colle ce mois dans Zambie mais ça y a ça a préparé 12 disciples de suka kiai moko kayandi siko okoyeba bango ndenge nini kayani koyeba bango ndenge nini là so to komibana Israël 12 tribus moins 1 comme Benjamin Salanini longola yango nzamba silikaki nani yango apesi yo permission yo mutu na mabele oyo oya kolongola nini kombo ya Benjamin parmi les 12 tribus ngai nzambe na pona à partir de Jacob qui na kobenga bango libota na ngai Israël bino bolongoli 12e mwana qui est juste mwana nsuka nani Benjamin boko futa yango déplace na basali ya nzambe o bazaki na moto ya kokanga Angelo apesi bango message ete boza na problème na nzambe nani apesi mo permission bolongola kombo ya Benjamin nde réunion esalemaki na bakulutu nyonso wana ba Israel bayaki babi tokomi na problème nzambe limbisa biso bakota yi bagene prier nzambe limbisa biso nde deso baya kozwa ete oh non faut tozongisa 12e mwana oyo ya Benjamin kombo ne fait zonga to ba masongisa wana liste faut bazongisa wana liste parce que bazwi message ya nzambe mais siko denda e balapaki wana ya liboso na kombo nzambe